affaire Mike Kalamai d'Akumuda, Kofi Olomide. Ouais. Le problème, j'ai essayé, na osa assembler le quoi la mona qui vidéo en côté, na mona qui a circulé. Na kati nanga na santaki ke papa azaki na kanda makasi. Na badir na azaki na kanda makasi. Et puis, batunde balobi ke émission wana papa ana salaka asalango depuis longtemps. Et ce qui a pour répondre, c'était à ce temps-là. Comme ça, ce qui a zaki penelo comme quoi kolobane que non les papa pour na landa vidéo lobi ke na dans la bref. Et singela qui peut-être qu'il y a gardé na silence. Dit à papa Kalambai ba bandi ko bundi sango lelote. Et puis bilo comme ça bato lo ba papa nanga Elvin et haka kanzambe mtoye baka. Yé moko soka yebi ke makambo bazolo ba eza ya lukuta et singeli a gardé silence. Et surtout na bato bazela kasko ndenga zalaka na mo a s'emporter na kati na colère abandi ko lo bandenga lo baki bazuka kasusu oya lo biwana bongo abandi ko ke bandi ko ke lo sai lango ba émission ba salela do garde silence, l'Éternel va intervenir. Mon papa, le Saint-Esprit est notre ami fidèle dans notre intimité. Et lorsque les gens diront du mal de toi, ceux qui aiment quoi que makamwa les a soloté afin d'attira batbaloba mais na ko se justifier na ezaka loko les accumulations sous batbaloba ya ta ala koto aloba ki boye non je sais pas nde batbaloba ki bamsuba bazana ba preuve bon parfois maman ba makambo ko mila biso mo susu on peut de comprendre exactement quand bazo ba ke oh quand azai no bien peut-être quand ba bien quand les sont la colère sainte c'est qui est parce que parler une langue pour sa chair c'était la colère sainte azamutu papa azamutu ndenga na olobaka ke ngana yo tozalaka mukolo ngo tabenga ki papa d'Akumuda wana muto bazalaki pembeni soki papa Kofi aza vraiment concerne likambo wana ye place akozala ayebi pe yango o muto balobi kazalaki na papa wana pembeni bango bayebi nyonso tikali kaka ke tozozongo kana mopepe na loko na osenga na papa na biso soki oyebi ke likambo wana osalaki yango te tika Nzambe a justifié yo pe bango moko peut-être mon papa ngazali sous peut-être wande koyebi kikango za compliqué papa il a compliqué et deuxième élo que ça que modèle ba kino ba congolais pe ba congolaise ba jouer ma donc bien sûr que peut-être que réaction sortie médiatique ya mai peut-être que ça qui m'a dit selon ba modèle bazo confirmer ba makamongere que bazala que donc d'Akumuda en kutanaki na mai soit que ndenge que Kofi ba ko initier mai Kalambai côté na biso ba congolais nde yango wana maman modèle bazo faire ba émission ba chrétien bazo confirmer que aza magicien aza occultiste aza magicien bazo yeba te soki élévation nyonso soki ke otomwani ndenge ozomatabo mama élévation nyonso eutaka epa diable okoma c'est comme si ke Nzambe na biso atombolaka te c'est comme si ke Nzambe na biso apambolaka te quoi mai kalama toyeba na depuis kala mon frère de longue date na pesi yembo te ezala soki eloka mabe peut-être ke asali toya pe tokondane eza mabe mais oh c'est comme si que bazo luka ke point ça ko bandaye quoi tu vois mais ce que ça bongo papa akangama na Nzambe kala alekisi ba moment difficile moi mbalo lelo akoko zala peut-être akoyi akufi bate ba comme ça le quoi makamni par exemple ezaki ya mama akofoka na Marie Misambo bon ce qui n'est plus qu'aza nango te ebi ke sala kapasi maman ebi douleur ke ba consoler le kamo yebite douleur c'est bon de la ponaye donc ça de la ponaye nzama bisa ye et ce que biso pe ba chrétien to ke to tiel sous le la poa moko boye et yeso but zo ba biso ke nzamba zo utiliser tellement la patience azo utiliser la patience pour ba to baza la sauver tout bon de la pona ndeko ce que aza la misala bo nzamba bimisa ye mais le o ba chrétien baza lokola baluka ba mema kaka ba tia eloko moko poka ke soit monter soit monter na peso exemple moko ya na papa moko boye peso ke papa Olivier Calabas ça Olivier bonsoir na pesi ya mbote wa na papa Fali mais soko moni ndenge bato balobaka na ye azwa ke ndeko kata misuni na nzoto alongwa za susu lokola ndenge azawa na tebeni omoni muta ko zana taza bongo kotikela Nzambe ni mikolo nyonso kofinga mikolo nyonso koloba mikolo nyonso est-ce que c'est mon nini osala pe moto peut-être après gagner et après lelo ba chrétien lelo za vraiment kake toloba na Yesu aye penza toloba non ni pour lui ce cas que le côté na makambo exemple le moko za ke nini te OK biso ba chrétien bolingo nzama senga na biso bolingo so inde ko asali yo mabe ole ko zo ngisa mabe likolo mabe prier pour na ye
moto nyonso bino ezobake oyo azosala bolamu akontinue na kosala bolamu ngambe self na koloba kaka wana bongo motu moko te aza na thermomètre ya koyeba oyo ton na ye ya bocentre eza boye oyo to ya bocentre na eza boye totala yango to examine tomoni ko eza ya mabe to prier mais kokitelema na bareseau koloba eza lokola tominimize temps na biso parce que motu nyonso ayebi ke papa Kalambai azali na kota makambo ya Nzambe esengeli bato baorganize bapriere mpona ye esengeli bato basala eloko moko na balobake non ekipe na biso epola te Nzambe soki papa oyo akendaki na misala wana bimisa ye na kati nango Dieu est capable. Merci beaucoup, maman. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup, maman. Paris. Merci beaucoup. Merci, maman. Papa Albino Zonga Malamu pour la ça. Napesi le bâton de commandement Mbote, napesi Siona Elion Mbote, le bota na Nzambe nyonso Nzambe apambola bino kimia na nkolo eumela. Merci beaucoup. Merci maman personne merci na papa Dosité. Ngandou le bâton de commandement de l'évangile qu'on a vraiment na Suisse Nzamalola apambola obonzambe na bonzambe lola. Les autres c'est maintenant pour la Nzamba Boto. Vous voyez, ce soir